ezana mutu moko ta uti ko arrêter aura ya ferré parmi les bateaux tout faire bien c'est la dynastie preuve en est Bill Clinton a zagi na dynastie on va comprendre à lobby au senga ya lobaye mora longwe faire était mutu à longoli parce que na ba palabre na bango na c'est l'Oscar Mr Poutine que je le salue on va comprendre azana ba problème bango mi ba neye mora se retirer à lobby à continuer sur la dynastie ce n'est pas dit que faire égol à ne mutu à longola de faire égol azana ba quoi moko te na ba camarade na ye aza bateau afani na bon time belé ayebi bon faire ayebi JDT faire égol ayebi Babi Ndombe faire égol ayebi Bill Clinton ayebi Serge Mabiala ayebi Adjeja ayebi Alimbo ayebi bango presque tout mutu aloba de faire ayebi msongolo paralazate on se comprend ayebi Bill bien bébé Bill faire ayebi bien bébé Bill faire ayebi bien oh bon bébé Bill habité to bano bonde na maison mais moninga o ayena vision mo ya bien to sangana to sala loko mais bino boye bokomi ko bundisa yango ko bundisa wana bo ko ka faire eta faire aza faire parce que eza projet na ye aza initiateur ya projet eza mutu mota tu ko arrêter projet faire parce que eza vie na ye parce que ye motan alala ya bulati projet oyo abulati yango na mutu moko aza mupanzi na ete peut-être basola na merci tala idée na ngai ko basi na banda ba premier conseiller na biso tala idée na ngo mer pa tala bité et pesa magam to sala ngo telolo kakol alo ba bolam alegi na télévision émission lo bité non ba mélomane na bonne musique base la dynastie na bana maison mais base la dynastie mais c'est ça papa nana ngo nima ofani ma bozu 20 000 15 000 papa na to lelo papa to ya biso to za likolo so bandeko ba comprendre que faire rigola asalongo na mutema ya bomoto na ya mawa na ya compassion ya ba frère na ye imaginez mutu le roi Serge Mabiala to ka ke lisuti vient na biso malange de pas tirer la biso ya boule to ka ke lisuti mais sotant to yo kai ba soleil wanga malgré bimsa ba tib na ye mais na Kinshasa awa bat bayoka ngo vraiment te ozo comprendre mais to ba bete suna les pads bat ba ozo c'est sous soleil o bayoka ti allo oui allo soleil allo ye ozo comprendre bat ba ozo ngasona ba image c'est ça ndeko na biso artiste mboka Burompela autour de faire rigola tapa à côté par rapport à dynastie et descendance ya bat bouti na bon clan mais oui descendance na ye auta maison mère descendance ne peut auta penini quartier latin voilà biselo mo stade de Martyrs superficie nango batutu babi c'est 80 000 places et ça le lo mo te quoi enquêter l'artiste Ferregola a bi stade de Martyrs bien ba beta ngona kata ba maison mère a beta 4 fois stade de Martyrs na kata maison mère ayebi ba jeune ayebi stratégie nini et puis ba ndeko ba yeba stade de Martyrs a Ferregola ba comparer na ba stade de Martyrs ba tinsuti parce que Ferregola za ba fan fictif o ba yebani vous comprenez ba o ba bonga mapona stade de Martyrs o bango moko faire atindi bango te so ke na ba TikTok ba ça rendez-vous le 24 juin ko sara solo tika pointine na maison mais to lo ba ba vérité ba nous zo cheli ba micro tout na ya to lo mo pa wera o ba ti sara nini pa wera sara solo ba selo te champion wa dol na te sona lo ba lukuta champion wa dol ya buino lubika na lo ba lukuta te solo abaki selo rote sara solo baza bato ba leki na maison mais inaperçu on va misé bele ba na maison mais faut ba faire l'effort batika ba print nanga ba ndeko musu ba lega na maison mais batika ba print le local on parle de tade de mutiki la tika print na maison mais yo ça va la musique yo biloko musique comme no mozo ba ka bosser ba limwa boye lo milinga likaya ye muto ozi la bocha date pour beta na nzoto nana la dynastie Bana on va yemba bien mon grand chanteur yo bi grand chanteur Alex on voit kana mboka mto représenter mboka aza grand aza bon chanteur numéro 1 numéro 1 comme si ba bunela ba mi balé voilà chaba bongo na comprend sur place ça Joubele sa garçon suisse américain Danilas koni mo budu oyebisa National golf aux États-Unis, Oyebisa, Manix et Mambina, Christophe, Oyebisa, on était les Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa,
Partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance. Vous pouvez savoir que Alex Ngandou, mon les Benjamin de la presse, mon maman, mon anzameza toujours pour nous recevoir la boulot. Un grand merci à chef Fennec Mokondi dans la réalisation. Merci infiniment à maman fille, maman Masolo et papa Audace Milan. Big dédicace à toi, mon vieux Patrick Trifazé courant à Chine. Sans oublier Romy Irachomba depuis Paris, Azota la Bisso, Reims Mouya Hey Vampire. Bambo Tenoye Belé, place aux alliés. Olivier Nzingit, les pauvres de la ville Motomoro. Bien, sans oublier l'ingénieur Dominique Yalanda. Depuis Luanda à Zotalabso, je pense que l'introduction à Batak, vous avez vite compris que Tozana, héritier Iboula, un Gaulois. Bazali parmi les communicateurs et affaires rigola tourner carosola nema solo dynastie volume 2 évolution nango robeta masolo à stade martyr nengeni bazo organiser et puis to toucher l'actualité au réseau dominer la toile chef Fennec Mokonzi panza caméra na yamba héritier Iboula héritier bonjour. Ouais, bonjour Alex moi na ba maman ne ba benga en tout cas Alex et puis merci na bande retour ba Hollanda biso na Concept Touch. Merci à les boss, mon vieux Audace Milan, ma maman Afi Milan, vraiment beauté. Merci aussi à chef Fennec Mokonzi qui est derrière la caméra. Merci à mon vieux Bruno Lobika, mon propre, ma maman Linda. Pourquoi pas Sandra Ngata, maman na Petit Bon Junior et Broly 10 à match. En tout cas, na que TV Moro Batebele, na Katia Ville à Lyon, on a un restaurant Bisso na Bisso 5 étoiles et pas na Bisso Sim. C'est sur on a bio vraiment au Yéona, bazala ensemble na Eclipse Lomingo, toujours drapeau de Lyon. Pourquoi pas Aladin Fumu, mon konzi Lost, mon thème ya Arlette Fumu, na Pesio Bambote. Pourquoi pas à chef Koutimia Bagoloa. Clem Blessing Motomoko bien, Motomoko trop assiré. Tipo Moutipa, il papa na Messi, na Diamant. En tout cas, mon vieux Rodini, Oazarota Langaya. En tout cas, Bandeko tout. Yani Kainga, la vraie monnaie invisible. Pourquoi pas Maman Fanta Fofana. En tout cas, Bambote, pourquoi pas Maman Odeute, Maman Ministre, Maman Lanita, la Gabonaise. Bambote na yo. En tout cas, tu vas belé ba ota la biso. Ba question aux Alex, ba réponse aux Alex. Vous sentez déjà héritier Boulé. Ouais, il peut poser. En tout cas, Nzamba Robatela, Nzamba Robatela biso malgré quoi que Zalaki, mais Dieu fait grâce, donc mais un peu qu'on s'en sortit. Na moi, Mboga na biso rande to mesa na rythme na biso, Dieu vraiment fait grâce. Dynastie volume 2 Ozali disque offre mabino bagolo et puis ba mélomane ba tutu ba lingara la bonne musique bazozela tokom na niveau nini Dynastie volume 2 ozo benda ba makele lebele. Non, pas Robenda Makele Belé. Dynastie, ezada presque na souka. L'artiste Ferrego la Azali Banamboka batutu ba monaki le 25 au Azalaki na dîner morezaki na kata Belgique. L'artiste Ferrego va travailler vraiment comme presque na souka. Aroya déjà je crois semaine au Azanakin pas finaliser ba travail tout après wanande a reçoit vol pendant Afrique du Sud ba gene reçoit terrain d'entente na maison de production na concernant sortie officielle et album Nabiso Dynastie. Bato baza la moté marotita. Et là au moroté et salama ba bimission ka moi rapidité. Tala volume 1 ngeza ko évoluer. Alex Ngandou faut ba te belé ba roloba maramu oyo. Depuis musique à Congo za la musique. Na oloba yango. Depuis musique à Congo za la musique. Ça album moroté et fanda na Amazon France pendant une année. Exacté. Exacté, je te dis exacté. Bamsou d'autres monde a kuno 2 millions de followers sur na boom player. Sur yebisanga kuna za nango gratuit. Kuna ba yoka na bango gratuit. Siko souci na biso zanine. Toya na Amazon France. Obimisima album. Au fani vraiment on a pendant une année Nengue Dynastie volume 1 au fani. Pourquoi? Parce que Ferrego la ça dit travail de titan au bate belé ba sepeli ba somba album on et puis ba ko banzemba kitoko. Tala travail il y a Dynastie et mérité de best melody. On se comprend parce qu'il y a travail scientifique, il y a travail mutu. Parce que royem beza mutu. Ko commencer meza mutu. Mais aux disques d'or et ça na sombi wana sombi. Donc aussi 50 000 exemplaires. Mais ba pesa yo best melody. Mais on a maison de production de PC. Bon, maison de production, il faut payer ça. Mais maison de production, il faut payer ça. Ceux qui ont moniqué, ils ont diversité à style na kati album. Mais si on va diversité à style exact, il y a bisanga, il va payer son nez. Bah on peut sauter. L'album est belé, tu es bien et ça il va succès, bah robina yango. Il faut les autres best mélodies. Il faut les autres.
faut que la travail nini, faut que la mayele nini au artiste à côté ici na kata musique. Le lo ebisanga bat ba yo album ya Fabregas Gomme. Est-ce que ba comparer na cible, ba comparer na poison ton antidote est différente. So la ni na poison antidote, moi banze momo boy, moi banze momo boy ya trop facile. Mais so y na Gomme au sentiment que non, banze mo kilo ya poids, oh maso fandi. Oyoka manzemu loko nzembo kino lelo ngana ko o mona déjà banzembo kilo so zu banzembo lokola ba marathon ozu banzembo lokola ba carte rose ba okapo senti nzembo na kilo na lourde ozu nzembo lokola regarde moi rumba trap banzembo kilo ozo comprendre mais so batu biloko na ba lo bango te na télévision Alex Ngano to fandi trop na ba facilité to fanda o mato teta ndika to bigete album oza ko mériter parce que depuis bima le 25 mars 2022, si le 25 mars 2022, c'est une année, album wana ezakaka, plutôt comme si 10 mois, album wana ezakaka na top 100 ya Amazon France. Bah on continue toujours au somme. Parce que so bo somme maté, bo bima na top 100. Mais so bo somme bo mona bo maté sur na top 10. Nana minute sur lobby dynastie to la numéro 1 na top 10. Batuba somba yango yebisanga quel est cet album là oyo e bima boye batuba continuer ko somba ya musique oto ko mona eza mame belé na kati do bandeko na biso baza mutema otita faire rigola maele o apesa bino na volume 1 amplifier yango lisusu matisi niveau prévaner abenisi bandeko na ye bayemba ensemble na kata dynastie volume 1 débat baza mutema otita début avril là awa baozo ba programme nyonso ya artiste Ferregola concernant l'album. Voilà, très bien. Héritier Boula Boanosaki, tout le monde qui a une page officielle, il y a Ferregola l'artiste. Le 3 mars c'est là qui sort officiel, il y a Dynastie volume 2 et puis du coup tout le monde disque bima quitté ni message me repose à temporiser un peu ba fanatique tout balingara l'artiste Ferregola. Est-ce que parmi moi ba makele les s'il faut le bon moi ba makele les oza entre ba frère naé ou invité qui pour participer dans volume 2 on des appels ba raison eux ça la que Dynastie volume 2 est un peu freiné. Et ça bonté. Faut rectifier place sur le 3 mars les actifs communiqués les gars na page officielle ya Ferreté. Faut pas retenir en tout d'abord 1. De 2, l'artiste Ferregola, le 3 mars, il a rajouté un Motamanaï. Il a proposé qui est, c'est aussi un album le 3 mars. Et puis il a lancé une campagne à Stade de Martyr le 3 mars. Mais compte tenu l'artiste Ferregola, il a un programme belé à Dubaï. Tant qu'il a commis à Dubaï, l'artiste Ferregola a fait une vidéo. Il a commis à Nelonine Bagoulois. Pour nous relaxer, il y a un bon motema, base à motema, il y a Rotita. Vous comprenez? Batu base à la motema Rotita, album est Robima. Sur le lobby qui est frère naé, ezana mutu moko ta qui ko arrêter aura à faire. Parmi les bateaux, tout faire bien c'est la dynastie. Preuve en est Bill Clinton a la dynastie. Vous comprenez? À l'objet, c'est un gars qui a longé. Faire était mouta longolier. Parce qu'il y a des palabres na bangona c'est le scam Mr Poutine que je le salue. Vous comprenez? Il y a des problèmes bangomi ba neye mora se retirer. À l'objet, on continue sur la dynastie. Ce n'est pas dit que faire égol à ne mouta longola. De faire égol à azana ba quoi mokote na ba camarade nae. Aza bateau afani na bon time belé a yebi bon. Faire yebi JDT. Faire égol à Babi Ndombe, faire égol à Bill Clinton, à Serge Mabia, à Adjeja, à Limbo, à Bango presque tout. Moutalo ba de faire à Msongolo paralazate. On se comprend, à Bill bien, bébé Bill, faire à bien. Bébé Bill, faire à bien. Oh, bon bébé Bill, habité, t'as pas no bon de la maison mais. Ah. On se comprend. Babylone Moussou, quand le bateau est arrêté, faire par rapport à mes camarades, ne moutoumora arrêté, faire. Namboka o, batouazela faire bamambati, faire que na Brazzaville, à ça la sens interdit, n'est-ce pas ça 1 mois, il moura ça l'animation, et il était là-bas, et les lots, bizarre bien kanimon, soyez bisanga animateur ou ana, an lo ni kanimon na minute sur le temps actuel. Et c'était. Mais faire égol à l'accès, Kaza Eli, Aza imitateur de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la musique. Sors au ligné, tu fais ta vie. Vie à faire égol, les vie à faire. Bandeko bandimi baye mana dynastie, et intérêt na bangomo en plus. Faut reba. Au monde lelo, bandeko belé bana dynastie. To se valait ba fast ala mutumo otako chama bonze monae, alo bakaye mela mutumo pe 20 000 à terre, to 15 000 $. Tu vois que les bandeko belé comme on soit 5 000. Bon, on va mettre 3 000, 4 000.
totanga na biso ba kombote munuso apesi ma 4000 ne ba yembi ba biso monika ki na danger banini o montre type moi les na télévision ko sabatu nzamba 100000 na mboko ezala te 100000 yango na ngona opesi 100000 opesa na 100000 panani 100000 papa tika so ko sabatu on a biso que non bandeko eza eloko moya bien eza ouverture au Ferregola à celle na bandeko na papa mutaza en plein succès abenga baninga ne boya to sangana to sala album to mona ngote bat basangana ka bato basila babunga so ben bazongisa biso na makamu na bango ne basangani to zonga siko na banzemba ces années là ozo comprendre mais ce que Ferregola na mupepe na moto mabi wa ya boya to samaka mabi ke faire na maison soni tamba o cha banzembo faut sala faut cha nzembo ezaki non mabi ke nzembo ne na sala ngo boye faut na toucher na mitema bata soni pourquoi pas ne mona mai na ngasinga na soni so to chepe nzembo sali succès soni pas ko récupérer ngai musique eza business nengele kana ba États-Unis ba mission na biso ba bima na ba facilité il faut pas comme na ba ouverture d'esprit ba tela kana ba vision ya ba nini na ba studio suira na simanda goute o bimisinze mo sali ka clip mona balabala non ba fongola makam clip ebenda makam nzembo peso eza bien ebenda makam ba personnage tient na kati ya clip ebenda makam mais ba tuna biso ba yeba makam ebike to so na eloko ebike Ferregola nzembo na par exemple na JDT bazui sikoyo nzembo na bona JDT wana ba che film na kati wana azala parmi ba figurante ba benda ta rebo ba che ebelo epesa ba che marebo na clip na bato azuka Diddy Stone ba che na clip na bango ebelo ne epesa ba fan ya Diddy Stone ba otala clip wana ba fan ya Ferry ba otala Diddy Stone on se comprend ba fan par exemple ya rebo ba otala combien de plus na ba vie au rekota surtout na YouTube surtout na sur le plan ba chat ba to télécharger n'importe quoi non Didi azaki na carte parce que musique eza business to kanga maboko te to za na ouverture ya refongola ka bandeko moninga o na vision mo ya bien to sangana to sala logo o mais bino boye bokomi ko bundisa yango ko bundisa wana boko ka faire aza faire parce que eza projet na ye aza initiateur ya projet eza mutu mota ki ko arrêter projet faire parce que eza vie na ye parce que ye moto ngala ya bulati projet oyo abulati yango na mutu moko aza mupanzi na te peut-être ba sola na merci tala idée na ngai ko basi na banda ba premier conseiller na biso tala idée na ngo mère pas tala habité et pesa makam to sala ngo basali yango mais lelo oyo yebisanga bandeko ba yemena dynastie bana ba osepete lelo kakol alo ba bolam alegi na télévision émission lo bité non ba meloma na bonne musique ba la dynastie na bana maison mais ba la dynastie mais c'est ça papa nana ngo nima ofani ma bozu 20000 15000 papa na to lelo na to ya lelo papa to na biso to za likolo so bandeko ba comprendre que Ferregola asalongo na mutema ya bomoto na ya mawa na ya compassion ya ba frère na ye imaginez mutu le roi Serge Mabiala to ka keli souté vient na biso malange de pas tirer la biso ya boule to ka keli souté mais sotant to yo kai ba soleil wanga malgré bimisa ba tib na ye mais na Kinshasa awa bat bayoka ngo vraiment te ozo comprendre mais to ba bete suna les padres bat ba ozo c'est sous soleil o bayoka ti allo oui allo soleil allo ye ozo comprendre bat ba ozo ngasona ba image c'est ça ndeko na biso artiste mboka Burompela auto lo bi Ferregola tapa à côté par rapport ya dynastie eza descendance ya bat bouti na bon clan mais oui descendance na a outa maison mère descendance n'est pas à outa penini quartier latin donc le choix est clair il y a Robin à côté il y a Robin à côté ça m'a bêté na projet ba ajoute ezala kaka ezalaka ezanga latin lelo awa na mboka na biso tant que na mama élection ezala yi maramukutu ya des pères et des mères mais le des pères et des mères est commis mais ça l'a raté on se comprend donc Ferregola il peut ajouter bateau mutema ne lingi oyo ayema na bango alors je peux pas masene ba yema na bango kala na rumba de jeunes et ça la mabete on se comprend voilà et ça le loroté donc bateau ba comprendre bazala mutema otita ba pesa ra papa Hervé tant
malgré l'artiste aza combattu nde tolobaka ezele ro ya robomba te ya ko se valer ba facilité ba pesa biso wa temps bazela album na biso zo bima kala mingi te na bato ba olo babaza na bato ba olo ba pe bazate bo découvrir on sauter album ebimi c'est ça. Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula to pour ça to sur la Oezali vraiment très important, très capital. Oezali événement au bateau tout bazozela le 24 juin voilà 2023 Stade des Martyrs à Ferregola. Bah Congolais belé bazo s'inquiéter, tu habiter jusque là tout le monde on la fiche officielle té ya Ferregola. Bon maintenant ndenge nini parce que Stade des Martyrs comme tu dis que na kine comme première option ça plein. Alex, il faut une organisation Stade de Martyrs, superficie, c'est 80 000 places. Et ça, l'artiste Ferregola. Ferregola a un Stade de Martyrs bien. Beta, on a 4 maison mère. A beta 4 fois Stade de Martyrs, on a 4 maison mère. A eu une génie, a eu une stratégie. Et puis, Stade de Martyrs a Ferregola, comparé à Stade de Martyrs à Batmusouti. Parce que Ferregola a un fan fictif au Bayebani. Vous comprenez? Au Bangama pour le Stade de Martyrs. Au Bango, on fait atteindre Bangote. Sauf qu'il y a un TikTok, ça a rendez-vous le 24 juin. Batba ça rendez-vous. Batba le baba au Kendekolala. Batmuso Doctorat Olala papa père venant de là jour le 24 juin au Corana qui est Stade de Martyrs. Est-ce que Ferre Moutotin d'Abango? Baza ba fan ya Ferre. Devoir et artistes Ferregola les a tout d'abord un, il y a rempli le Stade de Martyrs à 80 000 personnes. On se comprend de deux, après ça va musique à Kitoko parce que devoir oyo, n'a pas warrior, n'a pas ennemi à faire. Oh maintenant on va le faire. Oh bango te ba ba et ba comment na ba commenter na mission na biso. Na mission na pe ba koma. Ba comment nini? Ba lo ba to ze la bino le 25 juin. OK. Bah c'est le 25 juin à Bango et là bon bah les années. Batala est-ce que vous sali plein pas Bango plein de. Pas musique va bien faire à gagner à Bango. Et pour Stade des Martyrs réserve la première option ça plein. Musique c'est autant la ici dans 80 000 places. Ferregola. Ferregola superficie dans ngona loba. O batutu ba yebi 80 000 places. So faire soit débordé, to comme na 120 000 personnes par rapport à ça. Et puis l'artiste va penser peut-être ba ko podium na katika ta terrain. OK. Po batutu ba zotan, au monde ba ba betara ngokala. Aux hommes batutu na bata coton na bata sima parce que batutu ba beti soto che superficie nango so che 120 000 personnes batuno so ba beti bakanga na sima aux hommes comprendre mais so okanyi na sima parce que na sima bat ba fan na tete ebite batu combien o bazanyi na sima aux hommes comprendre so batu ba na katikati soto zuba to che ba on na sima bo sali 80 000 personnes aux hommes comprendre. Yo peux avoir une idée on a souté. Vous avez une idée on a terre. Que ne bakanga bon que na sima pe senga bat fo bazala. Maintenant bakanga une grande partie. Vous comprendre une grande partie on te bité rose abisem sube ba 15 000 personnes. 15 000 personnes ba esco na c'est il y a terrain. Sur photo yo ba l'artiste faire quoi zo penser na staff technique na ye pour bâtir la podium M sous na katikati. Concernant le but ba ko s'inquiéter par rapport il y a monina on na page à faire déjà tcha à ça là déjà à Loba déjà na studio qui rendez-vous le 24 juin à Loba na mois de juin plutôt Stade de Martyrs. Après Laurent Tendance tant que communicatrice et artiste Ferregola a eu pesa biso date il y a le 24 juin. Le programme c'est quoi? L'artiste Ferregola avant Abmata azwa avion à Tenepoto. Ajouti séance ba photo na Stade de Martyrs pour affiche. Et puis dans la photo qu'on a déjà salaki publicité nango. Donc calamité ba obimisa yango na mois d'avril awa ba lancer makambo nyonso. Bato bazana ba mutema otita na vente ba billet na prix makambo nyonso bo mona na page ya artiste Ferregola. Bato bazala vraiment mutema ya rotita. Papa, l'artiste Ferregola azana loro oyo azana ba surprise ebele na kata Stade de Martyrs oh ça ba golo preuve en Ferregola c'est biso bizorbe tout entier ba bini ba sepel a une version live a créé le sous soko linga ka Jésus beta maboko
lelo na biso engombi ya kosakana te aza innovateur aza ko innover toujours aza artiste o à tout moment ça la perfection ya musique ne loko apesi biso na live ya apesi ngo forme mususu ba artiste belé ba obeta biso musique ka ndenga yemba na studio ka ndenga ye na bo toti na ye na opeka na concert azo ko bakiselo roté azo bakisa ta iata ote kaka ndenga ya te pina ba musicien ba ko chata kerte maintenant ba concert ba betiti tala ba concert ba ndeko ba beta ba benga faire ego l'artiste local abeta na Kinshasa le ba soutenir Kinshasa to yebisa ba ke ba VIP ba concert mo ba kalo mo noté ba $500 na bien to yeba concert ande le kaka to yebi ndanga le papa na Congo oyo na passe oyo eza na Congo yo kasi ba tutu ba na concert wana ke ba futé ba $500 parce que va faire rigolo na Kina tikalo beta concert à $200 oh ba concert belé faire rigolo beta ba 200 ya ba 100 ba 150 to beta concert na Nigeria à $1000 et to lo na Kina mais après to beta rat to beta rotana $100 et ça me ba 200 ba 500 ba niveau te wana ça ba MATV eza ba MATV c'est-à-dire eza mila ki sejenga na danger moza danger te so to vérifier na bato baza na kata concert ba mo ba yebi secret na bona kata mitema ne to ba concert ndenge le kaka to yebi sanga concert VIP muto ena invitation yo yebi sanga concert VIP muto ena invitation oh bazu ba ko tikelo invitation na billet bala c'est place retourner mais $500 ba sumi bia ba PC bala exception image mais prophète Denis c'est l'accès biso ngo Denis ça bim $500 sumi billet Denis abaki aza warrior Denis tika ba jeko mais ala kisi biso pas français il a dit invitation papa ala kisi na chèque pena nenga na lobby papa toyebi makambo ndele karaté toyebi ndenge le kaka toyebi nenga bazatu atana mutu achela je micro abimisa $500 sumi billet papa tika journaliste tout na concert nous sur les gars na mboka ya kota ofili surtout sur la pro artiste ba relation tout aux ana bango pa kota ofili parce que akoti o pese invitation te ay osomba bia oyate faut tirer invitation na parler invitation accompagnée na billet aya koti concert parce que o pese mbongo plus que o tena na nini na paf na c'est ça. Soit bon, on a une délégation à 20 personnes. Soit yo boya. Pour la délégation à 20 personnes, et puis on m'a tabonné pour demander $5,000. Pas de qui m'a TV on a déjà oublié $500. Na mboka pour ya passion. Concert on va nango ba yango. Bino numéro 1 c'est tout à fait. Ba vérifier na mama numéro 1 za la rata. Ba magazine ezebele. Ba magazine ndeti nini ezebele papa. Bino ba prétendre que boza ba numéro 1. Bon on comparer Mutoyo environnement Gims. Bon mo comparer na Gims. Bon mo finga na Gims. Bino ba so bokuta na Gims bo sa la vidéo. Est-ce que Gims da kuta na bino sa la vidéo. Gims abini sabino. Ozo ba la lutte to liboso Gims. Apo bo tinda ba journaliste à la combat finga Gims. Ambassadeur. Yo ba numéro 1 fond to beta ko yemba te. Aibi ko yemba. Aibi ko yemba. Sur le plan artistique yebisanga aibi ko yemba. Voilà succès bina banzembo. Succès nini? Banzembo kangi na marché. Succès nini? Banzembo babenga bena disque train penza. Comment un artiste serpent de Moïse Zomela. Comment un artiste tu peux montrer na ba fan na tricherie. Que ba sombara ba album na ba sombara on a nenga tricherie. Oh bon c'est ba sombara e ba sala ba sombara te on a ebisiot o yo ebisanga bon yebisanga album na bango oyo ba sali succès te kama wapi na ba streaming na ba Spotify to mona papa o ebi ba année passée ba uta ko kanga ba artiste o ba ba streaming à lokuta o ebi kaza pe parmi bon asa parmi ya ba faux compte belé à lokuta. Mais comment ça comme à niveau bat ba comme raté yo ba beta o kapaba na moi mike soit disant numéro 1 à biso bo finga ino sibia nzamba ba festival bino ba koma okene bani bo longola muto za numéro 1 te aza numéro 1 te so za numéro 1 faut représenter mboka sur tout le plan mais yo représenter mboka na luke tu seras toke nango o bon musique on ne betara awat bon nabia musique za o betara awa. Et beta, Sogolinga Jésus, beta maboko.
Emeline album. Par là, tous on a solo, toi, non, sur le stade de Martyr. Tous on a le stade de Martyr, héritier Boula. Tous sur les séries. Le 24 juillet, la musique. Tu déjà tout si le mois de mars. Ou tu as 2 mois. 2 mois. Parce que jusqu'à là, vous bandit une campagne officielle, vraiment, tes promotions officielles. Bien que tu aies la campagne officielle. Oui, que na minute depuis ma stade des stades. Tu peux savoir date batu ba lobela. Mais que on matissa ba panneau. Faut matissa 2 mois avant, to 1 mois avant pour la nini par rapport à ba coût, ya refoute ya ba taxe. Pour on matissa ba panneau te na mois de janvier concert na mois de juin. Donc faut foutre à l'état, faut foutre à bango ti mois de juin. Donc les petits dans mois de juin faut foutre à bango 6 mois mobimba. Mbongo faut comprendre musique à mboka na biso ndeke ko beta stade de Martyr ezanti sakate ya na dépense mais le ko dépenser ta ba 200 quelques mille $. Pour ça comprendre tant o tchaba ta ba sécurité tchaba mambe dépense ça makasi sonyo so na faut qu'on maximiser un peu dépenses. To comme en mois d'avril, bah ça les annonce officielle à partir il y a mois de mai, bien le 15 mai, bah panneau bandi comme mata bah spot na télévision comme bah le kanango, après bah sponsor bah artiste a sali bah signature na bah sponsor, a préparé conférence de presse, bah journaliste bah poser bah question concernant stade de Martyr, c'est ça bah base à monter mon kita. Bah rotera bah billet lelo, mutako soma billet lelo. Ndako na bango ezindi na mai, billet limo, a soma lisusu. A lembati. Donc, il faut somba avant, il y a des concerts, par exemple, 2 semaines avant, sombi bien à Bombi, à garder bien à Kimia, promotion et ça déjà, dans la plateforme, nous sommes sur les réseaux sociaux, le stade de Martyr, artiste fait le 24 juin. Challenge à Bizarre, Bill Live, il y a Licolo, rendez-vous le 24 juin. Message derrière moi, ils ont passé. Batbalini fera ça la nuit. Faire à l'obarne minité, on travaille dans le silence. Dans le silence qu'on travaille, on ne peut pas travailler dans le bruit. Tout ça la musala bien, tout ça la musala moi du pota bêtise. Faut balouba baloba. Faut tout ça la musala du toko, il y a qualité dans silence. Tu retournes petit à petit pour te mettre là, bah mourir bonne musique stade de Martyr. Apparemment ce que bino na bino pe ba golo toujours mona moi bokabo nezali entre ne beaucoup ma ba golo libéral, na te oza côté ni golo ni. Tenait ma mona te biso to ba golo. Tout le monde a golo libéral, moi ba bilinga bilinga au koto. Wana moniteur wana so ngobe bise mission to ba pasta. Ngana yo to so la ma ferry. Bato linto notanga ba komona bango awa. Baza ba frère na biso, toza famille. Donc eloko ya nango te saka ba malentendu moko ezalaki, mais c'est la famille donc to les kana biso masolo mususu parce que eza ba biloko oyo biso do préparer stade de Martyr. Net au préparer stade de Martyr et ça Mututu a posé sa phase dans le stade de Martyr, a participé dans le stade de Martyr, faire rigoler la ligne à Mututu sur Aboya Mututu Mututu toi le bel à faire tu auras un intérêt mort à protéger l'artiste et faire rigoler c'est tout. Bakaba la métier ça nous entraîne pas vraiment tant que nous sommes des responsables to fan dans la dispute mo bezanga Mututu na makolo non c'est pas à notre niveau parce que ce au moins le entre biso na biso c'est il faut tout faire. Si tu as un simple journaliste, il y a un faire azate musala au sala. Vous comprenez? Mais il faut qu'il pèse à la tant que moi réflexion pèse à la bien. Mais c'est ça. Vous comprenez? Carrière à Moutou, chaque Moutou a dans musala musala à tremplin. Au leti après au côté dans musala musus. Vous comprenez? Biso banda, to banda na ba théâtre. Mais si la plupart des journalistes belés, on s'appelle Moussala bien, artistes et comédiens. La plupart. On s'en comprend. Donc, ça, Moussala, tu es bien, tu es bien, média, bien, on te travaille. Donc, bisotou, tu es Bundela, Moutoumoro, les artistes et Ferrigo, c'est la famille, les frères, Nabiso, les sœurs, Nabiso. Donc, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, Héritier Iboula. Tu as que l'andakane dans qui te reçoit ma solo dynastie, volume 2, ma solo stade de Martyr, je crois que tu as yango avec te retoucher, puis moi, aux actualités, tu es Hollanda. Robin Mundibou, leur a sorti médiatique à Soukoto Sala dimanche, et pas de Gonapso Glody à Kina. Système Karane, ça va portrait, par rapport à l'artiste Ferrigo. À bois qui loge à la bite dans beaucoup Tokyo tanga ba meilleur tout ba bon chanteur t 5 et tout tanga peu comme bois ferré parce que ça les bel inspiré ba te belé mais par rapport à Mambo Robin au lobby en Québec c'est fait rigoler la tango PC cadeau té
l'artiste de temps en temps pour naïr remarque azalaka mal entouré mais bité tombo ka babilo kona ba balobaka faire azalaka mal entouré bo jirara on ndenge ni do ba zalaka pembe na faire rigolo bango baza baleki ba otala ba yaya na musika ba binda kolala raté be place etanga raté ça comprendre tellement bi place etanga raté o tu ko yate ya koloba na ndako kolala raté ye mingi fa lobela mopanzi ya F victime fa lobela mopanzi ya F victime eza groupe mo bango ne bazaka mal entouré parce que tali bureau ferré za la Kinshasa za la poto au moins que basala musana bon raté baswana raté est-ce que moi da bureau moi ya ferré ba télé micro ba n'importe quoi et tu vois ça matin ils allaient bureau à mopanzi na bango il y a des artistes il y a un bureau un bureau mais beaucoup tourner que ça na bureau OK un bureau so yo loba maramu oyo ya bato bazana ba bureau ne nyoza na bureau te otikala jamais ko gérer ta bureau mo ya 4 personnes ouais ya et puis na vie na ye tinenga kola na nenga lala na ndaku ne cauchemar ne za faire alingaka faire fa na télévision lo baraka non petit na robina sala musala bien je faire lo bango robina lala ponto tamola mutakala je te dis on a eu une vérité et là 30 millions l'homme de nini 30 millions à salade sous à salade musique leti bilanga na pasi musique obeta nzembo esukaka na porte le pango e bimate et ba radio ezala ochango na ndako ebeta bou même on a fait it et sukaka na katika tata pa ba voisin zo komate o fait ça on va ba comprendre parce que radio ne gangara mi na kata ndako e ba robinot ba radio na ba radio ba famille yo ne gangara na kata bandako ba ya le roi ba robinot. Si le laos a temps, il y a organisé orchestre. Quelle est cette mission la robe marabout abima attends dans un moment où tu as roumé ça la succès na mboga exact David Beckham batoyeka lobi mama nangai tala baninga ako chape concert na chetema bat ba po ba wa nzemba mama so ye bat ba obinani Esila. Sokolinga ka Jésus beta maboko. Yango anati. Bwana tu esila bakoya kao balala. Ba komiso ba mise ba komiso na temps aluka moi donc afin ça mam sozo zo bango temps. So temps on déjà résident français banda. Ya mkoni. Bongo a déjà résident. Wane otendeka somta mema mutu na ye. Mon so cheki jalelo ba mema out. Nanga cheki jalelo ba mema sala bien. A mo luka pe donc banini. On te déplique pomba. Na ba mission tant ya ba no sekaye. Ya ka saka misu na misu succès ne ko mema na ba mission na poto. Mais mutu moko travailler dans le silence. A memi lo ba mission na poto. Calamité ba ya kin na ba mission na ye. Ba ya kin déplique pomba. Afandi sisko mas. O mo so ba na ba bureau ne bango wana. Robino sur na bureau te. So déplique na bureau moko conspectif. Ba fandima ba tidie papa tiriki Grèce poto. Ba koti mamo France plutôt. Ba fandi sur na ba mission, ba répétition, studio, ba misata mutu moko timité, ta l'organisation. Et à te retoquer une semaine au côté de te bon mon arrêt les miss au lalité car les miss au talara pai so ba tout le rôle ba Neymar ana kata mikili a comprendre sur idéologie mikili na tima moi tima exact na continuer na orchestre nanga mutate pota tira o chata vocalité Neymar wana te poto atira o chata vocalité sur na poto so bat bana ba bureau ne bangwana ba déplique pour ma photo bête là ba maboko ba travailler na silence monibu abima na ba distraction amonte le succès si là depuis a comment na sima mutu ba ko bende énergie et ba bende énergie mais oui mutu za ba énergie makasi yo peso ba énergie non so pousser pe menaye a récupérer yo po za na aura mutu za likola supérieur a benda yo wabigezi yo saka na musique yo bino musique bino mozo baka bosser ba limwa boye lo milinga likaya ye muto azila bocha date pour beta na nzoto nanani na dynastie bana ngo ba yemba ko
Ah, il est mon grand chanteur. Grand chanteur, il y a un grand chanteur. Alex. Ah, Mboka na Mboka, tu as représenté Mboka. Aza grand, Aza bon chanteur. Grand, numéro 1, numéro 1. Il y a maintenant numéro 1. Ah, comme si, ah, babouna là-bas, on m'y balait. Ah, voilà. Tchaba au bongo. Na comprend sur place où ça. Hein? Amboa Kanda. Il y a façon dans le jardin zoologique. Amboa. Eh, mutaye maneka banyama. Nyama sakaza kolela. Ah ouais, pas penser pour moi. Oh, bon aïe batte pour. Asa mboa. Moi sera zo ganga batu tu bayo kakaye. Aswara mabe. Ah? Aswara mabe c'est la date sa dynastie volume de Pachamba. Aswa. Ah, yemo kuta olela. Abi fa ba imba na dynastie. Bakosaki. Na biso bakosa yimboa komi kolela bi bakosaki ngai. T'as la projet dynastie. Eh, quand tu es belle, tu 20 chaba. Eh, papa, yo ça va 20 chaba au mon aura ba cher. Il y a patron 20 chaba né le belé. Ah, la patron. Kabosé. Batanga ba patron la musique batanga kabosé. Afin na. Tu as là ba immeuble na qui? Bon buzo babo quoi Alex? Oh, immeuble. Afin na. Soit afin na bofa. Non. Kabosé. Afin na bofa. Tika mwa kanda fana na tika leader ya ba mutunanga ya ba skin baza tomboga abenga ibula nani yo leader na OK rien. OK rien. Yo mama faire ko uta voyage faire ba uti voyage na ba musicien faire aye au fan na pas blesse secrétaire na tongo. Faire rigola. Et non simplicité. Après ça peut musicien moi pifo. Yo mama musique ko mo me monde. Yo mama musique ya musique à musique tala au moni hein les loba te belé tous na ba bon chanteur na ba grand chanteur Alex Nganu vient na biso Maika monam abi ba ela e ferry donc où est atini ferry qui no na franc congolais abi ce petit là il était tout petit comme ça maintenant na zuye na yokie na baza relève ya musique à mboka oyo faire ayema parmi ba grand le laisse à la faire au hasard yango moni hasard na simplicité mona humilité moko boye ezalaka pas faire hasard trop agité te faire gola ra calme yango moni que tanga yemba ba nzembo na batu pe bazora temps koyoka faire appeler ça ba conseil belé ba ti viva vera ba mateya le leso zui ba nzembo le roi ba réalité ya vinanga mutu soko bete le réalité vinemba msu ba lelaka a raisonner ba passi banine papa tika ba faire ba nyoka na musique yo on comprendre ya mona ta ba mboaka tanga na pota kima na poto faire bise yaka mboa tanga kima na poto saisonga ya nga mona ndimi ba risque to beta na maison mère. OK. Da penser na ba que so ba zunga ta na maison mère mona mayo fa lugela nga mbongo fona nga na zonga poto. Mais faire rigoler pas ningo sanga sel peu fort à beta na maison mère et ça les peu implice. On se comprendre baza batu monde bazana ba succès na bango eloko eboma bango ko envier batu kolanda batu ka bosa beta ba générique na mboko simba batu babina biloko bomati batu babina bazakalara on se comprendre aza parmi ba bon chanteur à mboko na biso on se comprendre mais le problème neza ken batika kokota na ba guerre etali bango te guerre etali ote kokota te ko quand c'était pas artiste moi benyo na téléphone andeni bo melina whisky akabelo $1000 ya komi mutu noté alanga bendoka oyozana esili yana sepela na ouverture esprit ya nani ya Celoscram ya Savané de Picho vous comprenez batona bazara frais barafront na mambasala donc c'est ça voilà vite boula toke mbang moi des questions tikalia manda chante à lobby musicien congolais moko taza maïl selon ye na habité sur que le banini par rapport wana côté la tona intellectuel et belé la musique na biso tout monde ba Koffi Olomide ba Monstre d'amour ba Jean Goubal na habité sur que le banini par rapport ka ba yiwa alobi musicien moko te ya Congo za maïl par rapport à nina lobi na contexte émission na tala tiongo bon moni ba vient na biso ba manda ba musicien ba salape ba nzembo pe ba bayoka ba Ibrahim bayoka pe ba Selina ba vie vraiment ba sous un exercice on se comprendre ba vient na biso ba tikele charge ya bana oke si lelo atanze momo ya bana oke ba bimisa te
On se comprendre. Il faut avoir un temps, il y a revoir au caisse au papa le tumba tikela. Batika les chargements au yemo telo ye bangote. Ba fait na biso bana o ya moto fana na ba base ba olega ba senga biso balara. Tu peux na manda mata comprendre te nga même sur le moment ne fallait via zotin au travail abima na ba facilité. Via azotin travail azonga nenga zalaki. Soka Monica Colina e a lancé na ba clash atika ko yemba mo sa ne ba analyse musique ba sala na papi mboma. Aya on est dimanche ba fa na bon plateau ba ça na bon so ba Monique dimanche ba no chambri ba lukata journée mo jeudi ba fa na place ba melaka ba whisky na bon ba sali ba analyse après whisky ba sala analyse c'est bon ya ko lo ba biloko mo boye on se comprend ba biloko mo boye lo ba na télévision propreté tu vu que la musique na biso ba intellectuel bazali ba intellectuel ba bourri qui peut bazali mais ba intellectuel ba intello tu vu qui ba réfléchir ça va bien bazali. Nga lobaka soko koti na université à Kara nos intellectuels. Soda université à Kara te lelo batebele ba lega na kijalo ba finga Kabila awa azamu na mboka te bomoni boya za Rwandais batu baloba ba n'importe quoi boyoka da lega na télévision répondre après si une explication tiens faire rigolo ba lega na TV ba finga papa ba finga maman baloba ba n'importe quoi da lega na télévision jamais bango ne batamayeli. Sur bazo bande ba na télévision ko finga ko n'importe quoi. On se comprend. Donc on va faire na biso bazo temps ba tika ba discussion oyo ba beta ne musique. Musique na biso ko me ko lala. Et comme me ko lala, senga il relève mob. So il va faire ba télématité. So di ba télématité. Lelo pe to moni pe lelo fabriquer ba botel biso li susu bana. Ba yesu na vent mususu. So yebisanga so batona bazati. Papa Chera Fandi 11 ans sans album. Abimi sa album sur Mando Zelani. On a mon côté studio tétonné. Abet album Nemo Awa. Nous avons mon anno c'est pendant école à la table bilamba yanini. Souka na chanson. Mais ça la promotion tiens, ba bébé on a producteur. Ah bon? Mais oui. Yo sona on a batu. So ba producteur ba ya panondeni. Musique en bête batandeni mutu mo komanda ba compréhension mo bo et puis so mutu a raté vie a comment mutu so a raté vie a comment na explication mo boye donc comment na ba kanda mo bo so ngolo ba mama na nzela tomoti po amoni ke la no ngana raté la comment na zéro donc comment na ba kanda mo boye vient na biso na to comprendre raité comment na kanda autant ba petit mo ba nyoka mina ba na musique té mais ba yeba ba bimba ça ba succès ba ko voyager ba ke ba poto pamba pamba so ba vient comme ça la ba mo keto ba raté déjà ma solo ba fait ba raté papa attention qui ça Sarah Solo le mais vrai ou faux Sarah Solo zo intégrer jet set parce que le ba T alors ça alors betaki abetani pour la maison mère on a betani yebisanga générique Sarah Solo betana maison mère et ça la succès boti repé ça bat musuba aura pour rien. Ah, que nous rebêtons bilo à maman Mbilia bela lu replacement ça là ba karaoké na yi. Atika ba disa so jet set ça. Pas bête la bisonine. Tona ba soliste de kuna obeta nini. Biso kuna to ba soliste discipliné. Ah, yo mona te ba bitumba ba mamezanga zanga tine bima kuna. Ah. Abeta non le loroté, approuva bat ne loroté na maison mais. 7 jours et 40. Boy abeta 7 jours. Mais oui. Abeta 7 jours ni. 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine bilanga yete. Ya koti maison mais kalami. Nga Sarah Solo test na la samba j'étais là. Na zana test Sarah Solo. Nga no ke la samba tout moment ata ko longa ba mise belé na yeba ngo. Na ba miel. Na yeba yango. Non, non, que ne ma samba, obi. Attends, diaboliser. Non, non, que mal samba. Bah, Sarah Solo, bison, non, mon bison internet. Tony ko amplifier les gars. Sarah Solo, abagisa ni na maison mais. Babeta rabilo kapaya tika, babeta rabilo ba Luxembourg batika, babeta rabilo ba Christian Solo batika, batika ba empreinte. Mosika sika kuta utara papa wemba. Allega na maison mais tika empreinte. Siko Sarah Solo tika empreinte ni na maison mais. Tout le monde a vérité. Bah nous sommes sur le micro. Tout n'a pas tout le monde pas ouera. Au bâti Sarah Nini pas ouera. Sarah Solo Baxelo est champion Wadol. N'a pas son alo balukuta champion Wadol. Ya Bruno Lubika. Na alo balukuta de solo. Ah baki c'est le rotin. Sarah Solo. Baza bato baleti na maison mais inaperçu. On va pas misser belle ba na maison mais. Faut basta l'effort batika ba empreinte. Batika ba empreinte. Nanga ba ndeko musu ba lega na maison mais batika ba empreinte. Le local on parle de Tadé de Moutiki, la tige en pointe dans la maison mais.
On parle de la miel de so batika empreinte. Ozolanda ba agent batika empreinte. Ozomprendre atika ba Siméon. Ozolanda ba miel de so. Ba demukuse batika empreinte. Ba animateur ebele na maison ma batika ocha makelele. Il faut batika empreinte. C'est très important. So mutulora sara so so longa na maison mais. Wera lelani. Wera mema ba soliste ebele na pote petit moko ya mukie. Ya mukia kenda Zénith atika ku ata empreinte te na maison mais atika na poto tala motema molamo ya wera so muto ka sara solo ba mimi na da poto te ka ba voyage poto ni na tenda batina Suisse ah oui jamais jamais atenda Suisse na atina atende so emo atende sécurité boula to na suka ngai muto alingi musique a Congo évoluer te na kondima ka bango te bilongwa longolongo na orchestre OK na olinga te neti bana mona petit mo azaki pa bina pa nani pa Ibrator nani Messi acha vocal moko boy na lela nze mona fort na yemone akompa Beckham na biboni bi changer boy peuple normal peuple normal bête fan de place aux ali voyage à Tokyo à Tokyo poto boge poto une semaine ozonga na $10,000 te na poche ozonga na $10,000 te ozonga na ngote ozonga ka nena bilamba oluwa ou moyen au footela on se connaît l'avion on se comprend donc c'est ça bazaka motema okita to soutenara bato baza ba bon ba fan na pe bato baza ba bon basala musala on se comprend donc c'est ça na ebite so musolo déjà to clôturer déjà votre banque retenir ni na passage na yo on a passage na nga to ba retenir le 24 juin stade de Martyr bazela début avril awa Ferregola quoi nous célé biso sortie officielle de l'album na ba billet na biso stade de Martyr na affiche Mamnon so Erosala vraiment présenté bandero ba continuer toujours à consommer générique et plutôt va continuer à consommer Bizorbi na biso va continuer à consommer album na biso na plateforme il y a Amazon France va continuer à consommer tina ba boom player ba na ba iTunes en tout cas va télécharger Erosala biso kitoko na elengi na rolobelo romoka na ba gaulois na ba gladiateur to somba album parce que to ebi devoir auto na ngoto pesa Ferregola et loro eza mutuya pour eza Jésus. Alors, on a un tricheur. Donc, c'est un peu ça. Ba dédicace ça on appelle ça ba ndeko tout bazo ita kolanda ngai ba o ba nga héritier ibula ba ke na héritier ibula officiel télévision bo s'abonner au sala biso kitoko na elengi. Mon numéro c'est plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158 on so beni ozwa héritier ibula na pesi mbote na les padres pourquoi pas na fiston frappe Moses na pesi mbote na Poussi na pesi mbote na Bayavi na pesi mbote puis na pesi mbote na gérant na biso Moïse Mej awa ya espace Marez en tout cas merci beaucoup na merci na Darose na pesi mbote ba na Marina et place so wap mo lo ekotaka na monzo to pepe sa biso makasi en tout cas bato to balandi biso merci na yo Alex Ngano malgré sokoye obetaka ta ba 6 mois apote monani susuma so to kozala zale ko sala bien elongo na chef Penek Mokonzi to chef Penek Mokonzi na ko senga ma fo sala nga générique chaîne donc faut ça là vraiment donc maman fille na peso moté na pesi moté si na papa audace boni masolo na biso beta marara masolo maman fille beta marara voilà merci merci beaucoup na bandeko tout balandi biso merci na voilà merci beaucoup c'était l'héritier Boula merci na chef Fenek Mokonzi ndasala Alex ngandone héritier Boula toko ta vraiment na ba parler na mino grand merci na maman fille maman masolo ya papa audace Milan merci infiniment mon vieux Patrick Fazé courant ya Chine un grand merci à toi les rois Manitou les champagnes qui gagnent Reims Mouya Est Hey Vampire, merci aussi à toi, Cap Doudou Nzenze, ya Mama Jenny, Bambote Nabino, Susna, Romy Irachomba depuis Paris, mon amotiki, la Tonga Zota Labiso, Nancy Dumbalagan de plus 33, mon vieux papi, mon canal la carte qui gagne, Olivier Nzengit, les pauvres de la ville, Motomoko bien, mon directeur, les grands Z, El Chapeau, vous êtes tellement belé, mon vieux Guilel Oussine, papa na Giliana, depuis Cape Town, Azota Labiso, Alex Manuel vraiment trop, on se retrouve à la prochaine, bye. Un garçon suisse mérite Danilas Koni Mobudu Oyebisa
na juna golfe na aux États-Unis oyebisa Manix Mambina Christophe oyebisa honnête ele oyebisa Milanu audace oyebisa